bonjour à tous. Bonjour, Bisika Nyonso, vraiment Bozali. Merci pour la fidélité Nabino à travers chaîne Oyo MJTV Mami Wanja. Ah, bandeko penan ba s'abonner te occasion yango pour Nabino yako s'abonner vraiment massivement na kati ya chaîne Nabino MJTV Mami Wanja. Nga Sylvie Bahati na koti na bandako na bino na koti na ba bureau na ba chambre partout bisika bozali pona ko informer bino ko memela bino ba actualité musicale nyonso. Bravo et félicitations à l'artiste et musicien na biso o ba tie date parce que les autres zolo belande affaire tia date. Coup de chapeau na ba musicien na biso bazola qui ça toujours comment ils sont capables bazo ça na bango kitoko 2025 ekozala ya koyinda 2025 koza ya koyinda parce que ba conseil koza ebele na 2025 wana. Mais mutu ya liboso oyo achaki date o azwaki idée ya kobeta na 2025 biso nyonso toyebi eza Koffi Olomide parce que annonçaki déjà concert na ye ya Hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes o kalaté déjà na début septembre et début année 2025 Koffi Olomide a dévoilé moi pe date ya concert wana. Si tout va bien, concert wana ekozala na mois de septembre. Et na mois de septembre wana yemoko Koffi Olomide na mikolo eza koya akopesa vraiment date parce que ba billet il faut ebanda déjà côté kama ba guichet il faut za déjà kofungwama pona batu o bakosomba ba billet ya concert wana. Koffi Olomide atie date na ye atie date na ye calendrier na ye biso nyonso toyebi yango concert ya Hippodrome de Vincennes eza na 2025 et tomoni pe faire egola Jésus de Nuance ye patika esima te donc na mois d'avril ekoyinda concert ya U Arena. Qui avait dit que Ferregola akobeta U Arena te? Qui avait dit que Ferregola abeta U Arena na ndoto? Cette fois-ci, Ferregola abi rêve na et comme réalité. Le 25 avril 2025, Ferregola a se produire na U Arena de Paris. Donc, Gaulois, rendez-vous munene yango pona bino. J'espère vous a déjà akosepé là parce que Ferregola a buka U Arena wana na loyembo. Beta na bango U Arena bakosa. Beta musique ya lokuta bayemba te babina te mais Ferregola abia kosimba bic rouge pona ko corriger U Arena ko corriger ba concert nyonso o ba congolais ba nyama beta na U Arena de Paris Ferregola bi ako corriger yango vraiment coup de chapeau à l'artiste et musicien Ferregola Jésus de Nuance. Et enfin Fally Ipupa atikali simate ye pe azako annoncer Stade de France na ye na 2025 ekozala yombe 2025 ekozala show Koffi afongola nzela kanda lo bazala le guide a annoncé qui concerne ya Hippodrome de Vincennes na 2025 et lelo tomoni pe Ferregola alandi Fally Ipupa pe lokwa ye patika la simata linga toujours kolanda ye pe alandi mais nayebi ke le 2025 wana na bango 3 o muta kosala plein muta kobeta concert événementiel ezaka ka Koffi Olomide et après ekozala Ferregola parce que bango nde baza vraiment ba grand chanteur bango nde bazalaka na toujours pona kosepelisa public. Donc batutu o bolingaka ba musicien na biso o bolingaka ba artiste na biso bo soutenir bango pona ba concert oyo toza suna besoin polémique na musique te parce que musique na biso ezoke na kokufa na nzela ba polémique tozo sa ya buzoba ole topesa ba musicien na biso chance ya ko évoluer chance ya ko sa musana bango kitoko chance ya koza na ba chanson d'or lokola Koffi Olomide biso tozo ko tsa ba na distraction inutile artiste et musicien mususu yebi ke salo nde na ke beta boyo na ko kananga ko tondi sangote mazolinga kaka abeta
beta kaka po ba stade de quoi ba stade de France wana eza lokwa ba nani te ba stade Tata Raphaël te eza lokwa ba imka te eza lokwa ba terrain municipal ya bandal te stade de France eza bisika moko boye soko lieu otondi te ko mekate parce que ti artiste oke ko beta concert kuna il faut ozala sûr na ba instrument na yo il faut ozala sûr na musique oyo ko beta po public kozala ana il faut ba sepela il faut ba satisfait à travers ya banzembo na yo kobeta Stade de France oui c'est bien beau mais okoyemba nini na Stade de France okoyemba nini mutu lokwa Koffi Olomide toyebi nda obeta hippodrome de Vincennes na septembre 2025 toyebi ke azana banzembo ebele répertoire na ye eza plein taka mutu aza 28 albums à succès na 28 album à succès wana banzembo za ebele ya ndenge na ndenge donc obeta pe nyonso kosila te sikoyo yo ya ona obeta Stade de France wani po baloba nike yondo za likolo yondo za à la hauteur yondo l'équipe ba musicien mususu non tu te trompes parce que ozo risquer jour wana o mettre fin na carrière na yo ozo risquer de mettre fin jour wana na carrière musicale na yo parce que Stade de France c'est pas donné à n'importe qui tu as vu Stade de France wana eza équipé projet à Koffi Olomide après hippodrome de Vincennes abeta Stade de France mais le col ba artiste musicien msuba ngana ba ka ko welisa ebike na okoka na ngate na kende ka na beta po kombo na ngape kota ke na beta ka Stade de France bon tozo souhaito kaka ba bonne chance yo linga kaka nyonso ezala yo linga kaka partout batanga kombo na yo eza bongo te foko yeba ba ene pe bazali avana sa likambu boye tozwa exemple lokwa ya Ferregola ava beta ba concert na nyonso atunaka ba mikolo na ye o bato baza ba mikolo na ye na musique bato lokola ba Koffi Olomide bato lokola ba Vie Josa Ferre asalani atunaka bango bato lokola ba Weranson Yangiama o déjà single na ye tout se paye ici ba eza déjà pe na marché eza ko cartonner atuna ba conseil na bango atuna ba conseil lokola pe ba jibe mpia na papa chéri atuna ba conseil pa na bango et puis tant ba pesa ki conseil ayokaka ndomo na Ferregola social likambu soka beti concert ezaka toujours plein et la preuve année festigola o ba bundisaki o ba musicien bele ba bundisaki oyo ba fanatique ba musicien msusu bandolinga te festigola ezala lelo bo festigola date eza déjà confirmé les 30 les 31 na les premiers octobre les 1er septembre plutôt festigola ekozala wana vraiment pona biso écoute pona ba artiste musicien o baza ko soutenir festigola kalokwa ya Koffi Olomide aboyi kozala indifférent na Ferregola o azali grand chanteur ya mboka na biso Koffi Olomide azopesa soutien total na ye na Ferregola Jésus de nuance et azo souhaiter ba bonne chance pour na festigola oyo parce que festigola eza lokwa ba femiande zaki na ba Côte d'Ivoire et festigola ekobana kozala chaque année festigola ba kosama na Congo ba artiste et musicien ba ko uta par-ci par-là ba uta na ba mboka ba paya pona koya ko participer na festigola donc rien n'empêche pe ba musicien congolais na biso pe obozali awa obozana poto bo participer pe na festigola oyo parce que festigola ezopona te o naza warrior o naza spiritas o naza kofiet ezopona nango te festigola ezapona mutu nyonso ba information ya 2025 yango wana mais na 2024 op toza pe na ba concert na biso op kolandana kalokola ya Héritier Watanabe le 21 septembre akozala na scène musicale na Paris akose produire kuna yepe concert na ekozala toujours en l'honneur ya album na Chemin de la Gloire pe akobeta susu banzembo o ezaki na ba album no eleka ba album lokwa ba Mionge Mi Demo Héritier Watanabe akozala na pona ko sepelisa ba spiritas nyonso e ba amoureux tout ya bonne musique
musique côté à Koffi Olomide après avoir kobeta na Londres na momo nde tozolo babo Koffi Olomide azana Paris na quartier latin international et après wana ako regagner boye pour na répétition après wana akende sous na Côte d'Ivoire pour na ko se produire lisusu parce que artiste et musicien et senga ande boye ba concert et ça la bien et ça la ka vraiment honneur ya artiste côté à Choulay Chou Chéri le 30 août oyo Choulay ako se produire na terrain Kamina na kermesse Dallas wana Choulay akozala na pona ko se pesa ba chouchou net nyonso pe ba amoureux tout ya bonne musique kucha pona Choulay Chou Chéri tonton la evoloko e patikali simate na ba émission na biso ekolanda bozo ba image ya production na ye o abeta ki na soirée moko ezalaki na Paris azalaki wana vraiment pona ko sepelisa ba amoureux tout ya bonne musique ba sepelaki parce que tonton là asaki nini à faire revivre sous batou evoloko joker à faire revivre sous papa Wemba à travers ba nzembo na ye. Donc, coup de chapeau, na artiste et musicien, tonton Lai, Kande n'annonce qui que 2025, et ça vraiment ya koyinda na ba production et belé, fali poupa abi a signé 2025 Stade de France wana, ba waria babi ba bukango. Bawario babi wa obukango. Sko 2025 nanya ko gagner nanya ko pola. Okende boye Koffi Olomide hippodrome de Vincennes. Ozonga boye Ferrego la U Arena. Pardon. Tolembi. Na mo 2025 bat ba obunde. 2025 bat ba obunde. Po bi tumba mo ko zala en tout cas. To éviter que les meilleurs gagnent, Mais coup de chapeau na les guides mo pas parce que y est vraiment yende afungoli nzela ya ba masolo ya ba concert tout ya minene ya 2025 batebe bazaki ya ba musicien belé bazaki ya kolala bazaki na idée ya kobeta na 2025 na basala minene te mais tangu Koffi a annoncé kaka hippodrome de Vincennes tomoni mba moko ba musicien basani balamuki Ferrego la pasani a signé U Arena le 24 avril, Ozongi Bokota Fali Poupa a signé Stade de France. Mais, basalo bango bazobetana eza jeté, eza lipanangu bate. Donc, nyonso wana toloba kaka eza pona honneur ya boka na biso Congo, eza honneur pona musique na biso Congo, yango ne sani ekotomboama. Ça ne sert à rien artiste o ya kobeta na 2025 wana eza l'artiste asali piaka, ça ne sert à rien ya ko tchaka ngona ba réseaux sociaux ya ko lobela ngo ya ko seka ya ko sa ba comparaison o artiste boende aleka sa qui plein non. Eza affaire et so abeti concert na ye, ce batu baza 2 ou 3, c'est le Congo qui gagne. Tozongi côté à Koffi Olomide batu bazala te, eza toujours na honneur ya Congo et côté à Fali Poupa pe batu bazala te et kozala toujours na honneur ya Congo. Tozala uni to soutenir ba musicien na biso, to soutenir bango parce que makambo ba musicien na biso basalaka na ba pays mususu ba artiste musicien ba basala angote. Basala angote. Tomoni a ba artiste musicien sonde bazozoka ba trophée awa na ba mikili ba paya. Tozo mona comment bazoza nominé. Pourquoi? Parce que bazosa misala ya malamu. Bazosa musique ya bien. Oh lelo baza reconnu na monde entier. Tangu bazomona mboka biso Congo, bazomona mbamo soto côté culture, bazomona mbamo ko musique na biso rumba congolaise na biso. Photo luka to zongisa rumba ndenge zalaki likolo, rumba nde ezalaki likolo. Coup de chapeau vraiment sous na ministre ya biso ya culture et art na ndenge azo soutenir ba musicien na biso na ndenge zo reconnaître ba musicien na biso na ndenge lelo ba musicien na biso bazui baza valoriser kalo kwa ya Koffi Olomide o aza ambassadeur ya culture ba Koffi baza batu moko ya ko féliciter mutu aza na ba chanson d'or. Lelo artiste oya olobake oui nga naza ba disque d'or, naza ba disque d'or certifié. Oui, na sepela na intervention Koffi Olomide l'autre fois abaki nga naza na disque d'or certifié te mais naza nde na ba chanson d'or au Congo mobimba eyebi. Oui, okoza na ba disque d'or certifié.
et ba chanson nini yo zanango comme ba chef d'œuvre, ba chanson nini oyo zanango comme ba chanson d'or. Ezate ce qu'on a ba disque d'or certifié, ozana ba chanson soki ozana ba disque d'or certifié, ozana ba chanson d'or te. Omoni ko salino eloko moko te. À quoi bon ya kozana ba disque d'or certifié et ba chanson d'or ozana ngote. Mutlo kwa jibe mpia na papa chéri azana disque d'or na ye. Ezaleza ya manzanza, ezaleza so ya ndenge nini. Mais à part disque d'or wana azape na ba chanson d'or na ye. Ba chanson na ye oh lelo soki azate eza ba chef d'œuvre. La preuve ane ba fait de l'amour ti lelo toyo kakango ya jibe mpia na papa chéri ba recto verso ti lelo toyo kakayango toyo kango toujours tozongi kota faire egola ye paza ba nzembo na ye o eza ba chef d'œuvre lokwa ba vita imanana ezala toujours toyo kango toujours et yo artiste oh tout le temps obeta poitrine lobaka ke ngai ne naza ba disque d'or certifié so babi babi miseb so nzembo no moko o eza chef d'œuvre ozana ngote na ebite ba producteur ango bazo produire ba musicien o azane na ba nzembo malonga te bozo luka bo produire ye na ba lokwa ba stade lokwa ba stade de France au moins te que producteur ozo chambongo no ange parce que stade de France wana bato malo bato bakoya wana te bato koyana ya kotanga parce que lelo muto comment pour que les concerts ezobeta na stade faut azala sûr que artiste oyo akosepelisa na musique na ye. Mopeto lobela nguna mutloko anesi fali mutloko afali aza artiste musicien mboka na biso aza artiste musicien moko munene mais makambu ya muziki côté wana pe afali to contacter te tant to tshaka ba grand chanteur ba bon chanteur ceux to tshé ba Koffi Olomide to tshé ba Ferré to tshé ba Viena so ba Carlito fali pupa azate parce que fali côté koyemba to yebi biso nyonso mwa kokoso ezalaka lokwa mwa kokoso ezalaka entourage ya fali pupa il faut bo edaka ye concert lokwa Stade de France fali pupa akoki kobeta ngote fali pupa asuka nda beti ba arena na wana ya ba ING ba nini asuka wana la preuve ne biso so to mona ton abeta yu arena ya Paris to mona ki comment public ezaki dessus to mona fanatique na nde bazaki dessus parce que ba yoka ki musique ya bien te faire egola beta ki Adidas arena to mona ki comment ba public ba sepela ki comment mokide ningana ki comment ba artiste ebele ba pesa ki soutien na bango et pas ya faire egola pourquoi parce que baby avec faire egola to kozala jamais dessus avec faire egola musique ya malamu ezana kati 2025 tozoba 2025 wana kande tolobe kozala yombe opesi mbwa aboye kozala kita raison pour laquelle nazoba na 3 concerts oyo to tika polémique to tia polémique à côté to soutenir ba artiste wana to soutenir bango ba concert oyo le kabie parce que ba soutien na biso yango nde epesa ba artiste force tangu to banda ba critique tant to kota na ba vie privée ya ba artiste yango esala nini et décourager ka ba artiste moralement quand le colère ya musicien ya Côte d'Ivoire DJ Arafat tellement kazaki boycotté na ba ivoirien tellement que batu ba comment ko bamba et trop mabanga et seleni et démoralisaki e ti koma ki mutazo conduire moto na ye moi kumba sou bien te zate pourquoi mutu ese bebi na makanisi nanda kende ko sala accident akende ko kufa to protéger ba artiste musicien na biso tozana bango et surtout ba o ba koli ba tokola ba Koffi Olomide ba papa Josa o nazo pesa ba félicitations na ndenga uti ko bala en tout cas libala ki mukolo ya relenge ibala ki mukolo ya gumoko 70 ans d'âge papa Josa abona koza célibataire abi baba ti to tiki bino célibataire ngana bali na ngai ngana bali na zumolonga nanga coup de chapeau donc 2025 koza ya koyinda Koffi Olomide aza siko na Paris aza na Paris pour
production et après on a kozonga ba Kofi Filbo continue toujours à consommer album Nabino Platinum volume 2 où eza le seul album où eza ko cartonner na marché de disques où eza ko cartonner vraiment na marché de disques et puis Héritier Watanabe pe chemin de la gloire na ye ezoke nango bien vente pe ezali vraiment très bien. Ils allaient vraiment très bien. Nazui pe information mususu awa. Corps ya ndeko na biso Mimi Chikeva ezo kende. Donc j'ai dit déjà corps eko kende déjà kokoma déjà Paris grâce à artiste et musicien Fally Ipupa. En tout cas na opesa suba félicitations. Ba bravo na Fally Ipupa et puis Mimi Chikeva ici kozali pe mana kimia. Félicitations, bien qu'il m'appelle ça Moé, félicitations, mais félicitations parce que vous savez qu'il choix non, il y a bien, il y a cause à pembeni, il y a Fally Ipupa. Artiste et musicien, mususu pe botikali. Bozo exemple oyo, il y a Fally. Mutu azaki pembeni na ye akufi asali nini alakisi bolingo na ye ndenge azaki na bolingo pa mutu wana tango azaki ne pa Mimi Chikeva tango ayaki vivant lelo Mimi Chikeva azali susu ta kufi Fally Ipupa alakisi toujours bolingo na ye abi famille bino bovanda bokanga maboko nga moko nazwi charge nyonso ya matanga ezala te tomona yango bolingo wana tomona yango pa ba musicien na biso te parce que ba musicien baza soki mu proche ne moko akufi omona ye pasanya sokoli maboko azomona na te bazobenga ye azoyamba sute mais Fally na ba warrior Fally na Nana Ketchup balakisi vraiment bolingo na bango félicitations na bino ba warrior cette fois-ci bolakisi vraiment exemple à suivre. Donc comme na biso ke malembe na suka ya analyse na biso en tout cas analyse lelo ezaki beaucoup plus pour na ba concert ezoya na 2025 ba mi bangé na concert bo retenir déjà que Ferregola a signé You Arena de Paris. Donc le 26 avril Ferregola a se produit na You Arena de Paris 26 avril 2005 et Fally Ipupa Stade de France 2025 et en cours qu'à la date et qu'on a dévoilé Koffi Olomide septembre 2025 a se produit na Hippodrome de Vincennes pour na le loto Suki Awa na 2024 tozana concert munene moko ya Héritier Watanabe na Paris na scène musicale ya Paris et bonne chance na ba musiciens nyonso ba ko se produire na ba kermesse ba musiciens nyonso o ba ko se produire na ba différentes salles pour na le loto Suki Awa na pesi merci na Yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote ma papa Misha merci na Cordo Danichi Manga sans oublier Gianni les pétroliers en tout cas bah merci et belé pour l'assistance na yo merci na équipe technique Mobimba ya MJTV to suki awa ngana bino tokuta mikolo ezali koya pour un nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire bye.